Coucou, coucou, bonjour. Bande konanga ba congolais, bande konanga ba noir, ba tout surtout bon problème est tel mindele. Na sala na maison de repos les tarés na la Louvière. Na maison de repos na biso ça fait 2 semaines ba memela biso ba masque wana to sala to zolata. Ba masque wana nzoke zaki nango bien tele on a salité ba collègue na ba bengi ngai ba sali ba vidéo parce que ba boko sala ba masque na pendant 2 semaines to travailler nango ba masque na zaki bien te ba masque na za nango ba masque so protéger bisoté et pendant que tozo sala ba masque wana toza kokota nango na ba chambre ba isolement toza na contact ya bato baza malade mais biso tozaki na ba masque wana mais ba masque na zaki mabe naza na bana nanga na kacha ndaku na mobali nanga naza na famille nanga nazo kende na maison de repos parce que babito sunga to fa na banda ko kende ko sa to kende ko sala tozo ke ko sala pendant que toza exposé peuple ya Nzambe tala to sambela batu nyonso babi même bato ba hôpital bato basala na ba hôpital biso ba noir tant tozo ke na hôpital bozo mona nde bazo débrancher biso c'est mieux to fa na banda ku bande ko nga batu mwindu na lobi yango na français te parce que ba koyoka to ba balobaka ba mutu mususu ko linga interpréter bango to fa na banda parce que ndeto okende kuna toza déjà contaminé toza déjà malade il aime sunzamba za ko épargner biso tozo yebate donc tozwa to kende disu na ba hôpital te to kende su ko sala te to fa na biso na banda parce que toko kufa toko tika bana na biso toko tika bandeko na biso toko kufa parce que comment ba cause ba masque o eza protéger te ba pesa biso toza na contact na bako bino bobi ko sana bako koko ataza malade yebisa ko comprendre te akoluka simba ya koluka soloana koluka sala donc toza pendant 2 semaines. 2 semaines tokozala biso ba tester biso samedi onde ba tester biso soki bino pe na ba hôpital to bisika bosamba maison de repos ba ko tester bino bo kende ba tester bino bozonga bo fa na bandako parce que baza na besoin ba boma batu nyonso ba mindele baza na chance na bango bazo traiter bango mais biso pona ko traiter biso bazo zwaka biso bazo débrancher ka biso tozozala débrancher bandeko na ngai to fana na biso na bandako parce que maladie o eza solo maladie o eza ko boma c'est mieux que to fana na biso na bandako ke to kende kuna baboma biso ba baza mato ya koyoka ba yoka nazo esamino so bokoti na ba photo na bomona nga na sala na maison de repos ya les tarés la Louvière donc ba masque ba pesa ki biso to senango pendant 2 semaines ba masque ya neza ya mabe pendant 2 semaines na tozaki na contact na batu baza maladi donc ba masque zaki bien te lelo ba collègue nanga ba yeba longo si bon ba masque bolongo ba masque parce que ba masque eza bien te sko ba masque bien te na me biso to lataki yango déjà to milengele bandeko na ngai surtout biso batu mwindu soki machine etikali moko bakopesa mundele yo babomi yo bazotala age te koza na 20 ans oza soki ndeni non bazoboma mpe maladi wana ezoboma biso toza na biso balingaka biso te biso batu mwindu tozala mitema malamu ata muningi bayebisi bino ke danger ezali ate tosunga kaka botika tokokufa tokozila